ayembe longo moko nanga sunganga. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Bonjour. Mbote vraiment na bino nyonso boza kolanda biso na Kawi Talk TV. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que le confinement est les bien na ngolo nzambe. Vraiment nalinga qui n'a profité vraiment ya ko pesa mes condoléances nanga na batu nyonso ba lost ba love one batu nyonso ba bungisi ba ndeko na bango na temps ya confinement. Vraiment je vous encourage vous à la fort vraiment na temps oyo que nzambe na bonde te nzambe apesa bino vraiment makasi vous êtes toujours fort. Donc un peu ça les lots dans un message na biso photo partager les lots. Ils ont un book ya Genèse to banda na 5 to banda na 5 mais to ko se basé na 6. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute le pensée de leur cœur se porte chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchant avec Dieu. Amen. Donc, c'est basé na 6. Na 6, l'Éternel s'est répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il affligea à son cœur. Babi, Bible exception Nzambe a bon na français à bien na français assez donc Nzambe a regretté. A regretté pourquoi? A regretté pour nini kokela mutu na mokili. Atoba na ebandeli. To mona na nini na 4 wana. Te na 5. Bon, pourquoi n'a pas regretté? Pourquoi n'a pas regretté pour n'avoir qu'elle qui moto? Souvent dans nos vies aussi, to comme on a tout mon peut que on regretter na elo comme au leki nango. Peut-être au leki na vie log na biso. Ils ont aussi ils ont expert ekoya. Tout le peut-être to partager to za la deux ngana papa Emmanuel. To partager car sur ba regret et ya kalate. Voilà to préparer bien mais au esco message to moni wana to bela peut-être ya biso humain mais na boya bonzambe nzambe to mona ke nzambe a regretter makasi pour la nini akela ki moto. Pourquoi regretter? Est-ce que pour regretter ton rôle est-ce qu'ils ont péché? Moi je pense pas qu'ils ont péché. À regretter parce que le lenge o ya linga ki moto atambola, le lenge o ya linga ki moto azalela, le lenge tina o ya kiela ki moto, les a quitté le moto a se plonger dans ma vie. Ou bien moto position na état là toujours ma vie. Nzambe akela ki moto pour moto asala bolamu, moto à vivre éternellement, moto à vivre bien, moto ayeba kutu mabete, mais parce que moto
alukaki koyoka libanda yango wana esalaki moto asala nini mabe esala nini ekota kati ya moto nde moto akomi nini pensée na ye mingi ekomi kaka mabe babi de mots bato bakomaki kose multiplier na ebandeli wana bato base multiplier oyo aboti oyo Adam aboti oyo ope aboti mwana ope aboti mwana donc bagénération ekomaki kose multiplier basentir ke na batango wana eyomonana ke mabe ese multipliaki makasi multipliaki makasi epuis nzambe asali nini a regretter kokela moto nzambe asali nini a regretter pourquoi koute nasalaki moto il fallait pas mais na continuité on va voir que ezalaki kaka na moto moko na génération wana oyo azwaki faveur azwaki grâce na miso ya nzambe ezalaki Noé azwaki grâce na miso na mpe babi azalaki un homme oyo abandaki kotambola na nzambe un homme oyo azalaki intègre na miso ya nzambe na batonka ya confinement oyo Dieu ma apesaki ngai lisusu posa wana ya kobanda esu kotanga esu na jeunesse nayebaki te pourquoi parce que jeunesse esi natanga yango epuis na continue déjà mingi na baverset mpe mosusu mais azongisaki ngai lisusu na jeunesse j'ai pas compris mais na bandaki toujours otanga na bi ok c'est pas un problème esi natanga yango mais natanga lisusu toyebaka te pourquoi peut-être nzambe apesaka biso yango moni ere moko eza aussi important kaka ya kolanda nde nzambe azotia yo na motema na cœur na yo azokopousse yo na kati ya cœur wana ere na yo otanga mpe version dena aleki mais hier nga mo mpe kaka kovanda boye asanti mpena kati na nga message oyo fo napesa mais nzambe aplanche nga na yango peut-être na ngai asala vlog avant mais nzambe aplanche nga vraiment ezala message mpena ya message clair yango tooloba ke Noé azwaki faveur epa na ye parce que alingaki kotambola na nzambe wana ezalaki entre parenthèses Noé azwaki faveur parce que alingi kotambola na babi azalaki intègre na anglais babi aza blameless donc okoki kutu donc omona mabe te kati na ye omona mabe te azalaki intègre babi azwaki grâce epa nzambe ndeka tooloba ke toza na baton baconfinement oyo tooleka nango eza baton moko oyo ezali ya réflexion ya moto ya réflexion ya komitala ya kotala nao les autres te ya kotala nao te oyo bato basali outside ya kotala nao te ke nateya nao moto mais ya komitala yo mo wana naoke na bakategorie nyonso naoke na bakategorie ya basali na nzambe naoke na kategorie ya baprophète naoke na bakategorie ya baapôtre tout eza ntan ya réflexion oyo nzambe apesi biso peut-être ya kokota ya komikanga kokota na bandako oyo ya kose confiner parce qu'on attend ya confinement oyo nzambe olobeli nini tomoni awa na temps oyo tomona ke nzambe alobi nini alobi babi ke nzambe a regretter kosala moto mpona nini mabe elekaki makasi mais nani azwaki faveur Noa azwaki faveur ya nzambe Noa azwi faveur na ye parce que azalaki un homme intègre so elelo nzambe atala biso lelo tobi mpetaki oke nzambe atala biso est-ce que nzambe aotala biso na miso ya malamu est-ce que tozala vraiment so nzambe batala biso est-ce que otala biso lokola ndenge amonaki Noa pour nous aussi on a reçu une grâce ya nzambe on a reçu une grâce parce qu'après ça après nzambe konini ko se repentir na bato ou bien ko regretter na lolenge bato bakomaki kotambola est-ce que lelo na temps na biso est-ce que nzambe mpe est-ce que azo regretter na bacomportement na biso te soki tongi tomitala bien
que nzambe apose parce que bango bazalaki bato wana baye kosemite parce que nzambe nde akelaki bango nzambe nde apozaki bango basala bavanda na mokili basala bolamu mais bato bango moko bakomaki komitala kotala kaka kota mabe lelo tomona mokili mabe ezose multiplier na baéglise n'en parlons même pas. Mais on a eu la grâce de Dieu. On a eu la grâce à travers Jésus-Christ. Bapesi biso grâce. Mais nzambe soka tali biso lelo. Est-ce que azomona biso intègre? Est-ce que toza blameless? Ou bien nzambe azo regretter? Ou bien nzambe azo regretter peut-être dans le ministère moko nzambe apesaki yo. Peut-être tu te retrouves là. Nzambe apesaki au ministère moko tambwisa. Apesio yango. Est-ce que ekomaki ya yo ligablo na yo? Est-ce que otambwisaki yango bien exact ne nzambe apesaki otambola? Soki nzambe otala yo lelo etake homme de Dieu oyo vandi ozolandanga. Est-ce que nzambe azosepela na yo yo mo ovandi pena obite nasa no rétroviseur ya vie nanga nde Marie Misama bande koyemba ki son âme repose en paix. Nasa no rétroviseur ya vie nanga. Est-ce que natamboli bien? Est-ce que nzambe azo regretter te? Tout le monde a lelo méchanceté koti makasi na kati ya ba église na biso. Au monde pasteur azoboma mondimi na ye. Azoboma ye ndenge nini? Même si mondimi wana akoza na talent moko quelconque. Mais pasteur a étouffé yango. Talent wana euti pa nzambe. Au peut-être il faut servir dans ministère wana. Mais yo pasteur osaya nini obite na moni sœur wana na moni akomi komata mingi bango bakendaka bo bayo fongo l'église ou étouffer yango obite to bando tsayi lisute siko na wana so biyo moko mitala. Est-ce que nzamba zo sepela na yo ou bien nzamba zo regretter ko pesa au ministère wana lelo na ngala me mabiso vraiment to kende na réflexion moko personnelle parce que le namoni ba maté a peso le kebele muno so te to komi na temps de la fin to komi na temps boye mutu nyo so banga le to vena banda ko ba confirmer muno so banga na lingi okufa te na lingi onimti yo kasi bato ba kufi wana est-ce que ba yebeke ba okufa obe bande ko ba tende o wanda lo ba kenga yinga ngokufa sikote lelo peut-être so okufa parce que kufa ya kana ba manière ebele zaka coronavirus ta mutu muso akobi makaboy asali accident akufi mutu muso akobi makaboy batutie omwana mutu muso abimbo akweka abwa o akweka mutu muso alali kutu nazana papa mwa na Congo alala ikaka boy babi alali ne normal alamuki je muso kutu babi avanda ki na kiti papa wana kutu ebi to ndako fanda ne penza quartier moko babi avanda ne kana kiti normal ne bat bavanda ka boy papa bango akufi ka boy chikon soka se prépara quitter aza wapi sona ye eza wapi liwa toki mangote parce que ndenge mutu na mutu nyonso aza destiné okufa lo banzamba ya akuti déjà ozalaki kaka mais presque bato nyonso tokokende kaka tokokoma na temps moko ke tokokende mais ntango yo okende est-ce que nzamba ko regretter na temps oyo yo se préparaki te? Est-ce que oza ready lelo pena to babi ke okufi lelo est-ce que oza ready est-ce que okokota combien de mitema oyo zokisi combien de mabala oyo pandi un homme de Dieu combien na ba foyer oyo bebisi lelo to mona kutu tozomona kutu ba benga on ba l'église et comment kutu même si ko panza ba famille papa na wana zana misala mabe koko na wana zana misala mabe siko ya yobi koko la zana misala mabe opesi advice nini opesi moto wana comme advice nini envers moto wana akima moto wana ou bien aza na façon moko boy parce que okima moto mabe okima moto wana kaza moto famille na okima ndene
omona pasteur aza na rankina oyo tellement pasteur wana aza na rankina oyo yo mondimi oza na kati ya église oki kosola na pasteur wana mosusu pasteur na église ekomi problème. Lelo omona tomona so many no baka tomona makambo ebele na kati ya église. Omona pasteur a diabolisé même si bandimi babi a sœur wana longwa ki frère wana longwa na église a diabolisé bango be bo solo ana ili soute. Lelo batu musu bakabwana ba famille mususu ekabwana ka pona ba pasteur ka pona basali na Nzambe. Bato babengaki basali na Nzambe peut-être bango falaki basangisa mais se retrouver wapi ya kopanza totali yo moyembi peut-être moyembi est-ce que vie na yo Nzambe azotala yo bien sûr toyebi ke Nzambe aza Nzambe ya miséricorde Nzambe ya bonzambe ya boye mais ye moko alobi grâce ya Nzambe kofoule grâce ya Nzambe na pied na ote parce qu'il t'a donné une grâce aux la grâce tu as toujours la grâce bien sûr tu as la grâce yo kasi bato bakufi wana na temps oyo ne tomona ba mort ya ndenge na ndenge bango bazali na grâce te ou bien bango bande ko bondela te bande ko bondela mais tango na bango kokaki fe bakufi bazali pe na grâce lokola yo kofule yango na pied te puis lobi kono sani o regretter que na bondelaki na salaki boye mais eke perte exactement oyo ya malamu to se reflecter to luka to zonga na ba bonnes habitudes Nzambe akelela ki biso to zonga na ba bonnes habitudes babi muto ayekati na Yesu akomi muto na sika les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maman bongola motema ozalaki na mokili otambolaki na mokili osalaki makambo mokili oyepa Nzambe tolingi comportement échangé. Nzambe aza posé aza besoin ba comportement na biso échangé ba façon na biso ya vivre échangé pour à regretter te tomitala avant yo pointer peut-être finga au pointer liboke pa mutu yo moko mi reflecter nano un pasteur ozoteya otei bato ozoteya malamu mais est-ce que maloba wana yo ozoteya est-ce que yo moko potaka en pratique to koma kutu ko yo kati na niveau que otei bango bien olobeli bango bien siko yo maloba wana eza yo te mais yo ozo bénéficier te ozo perdre parce que salut eza nini individuel. Nzambe akobenga yo oko rendre compte na makambo yo salaki na o salaki te oko rendre compte na ba kotuna yo eloko na pesa ki o salaki nini. Nzambe aza pour ça tous à l'intégrer tous à lokwa nowe to fond grâce wana nde to fonda grâce. Nzambe aza pour ça to tambola malamu alingi tant tozobima na ba confinement oyo vie échanger donc ba tusu ba woleli ko bondela kokota ba prière c'est bien bon c'est bien beau mais est-ce que prière ou est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que Robima ozongi la même vie na ote? Nzamba na beto tozongi la même vie te alingi tant to bima ba confinement oyo to ya na esprit mosusu pensée mosusu vie mosusu lolenge mosusu parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. May God bless you all. Stay blessed.